doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Equilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali version Oya. La musique Oyo Elekaka Kaka na Kleboa Original. Yangwana na Sarabino que c'est nulle part ailleurs. Donc 5 minutes Nabiso et Alelo. Tolingi vraiment to éveillé. Conscience ya peuple congolais. Boyebi que 5 minutes. Na epsa bino ke nga naza objectif banda na banda masolo na changeaka malobate. Boyebi masolo mingi ya tribalisme tant que président de la République a qui pouvoir et commis o baluba o boyina boy. Boyebi ndenge na kasaki masolo anati lelo na tikakate tribalisme e kota. Parce que ba Congo bazwa ki pouvoir na Kasavubu. Bangala bazwa ki pouvoir na Mobutu, Bashwaili bazwa ki pouvoir na Musée, Bashwaili Mususu bazwa ki pouvoir na Kabila le fils. Bato ebele nini balobate na Congo bato babandoro mona on dirait bato balinga balubate. O moluba koki kozwa pouvoir te. Lelo moluba azui pouvoir. Tozali ko mona peke Makamususu et Salamate na ba prédécesseur ya Félix Antoine Tshisekedi mais Félix Antoine Tshisekedi azali ko salango. Boyebi que 5 minutes na loba que jamais na kolemba bino parce que na kelasi ba les premiers bazalaka ba les chèques pe bazalaka ba élèves mususu ba étudiants mususu ba comprendre mbala moko te net biso tozali du bon côté de la République parce que to ndima fachi béton tant qu'à du pouvoir, ton ndimi est déjà. To yebaki ke makambo ko sala. Ngai combien de batu na longola bango na côté Fayulu ba ya côté ya Félix Antoine Tshisekedi. Grâce ya émission Oyo, biso toza ba fasciste par conviction. Ngai na mastranga Lubles Londolo Lokoy, LBL. To yebaki makambo bino tu bozomona biso to yebaki ko sala maboy. Yango wana mercredi prochain le 20 Tokeba na likambu tokosala jour wana tozwa conscience na biso parce que boyeba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton bo boule bino moko ndenga zwaki mboka na biso parce que eyoma o Félix Antoine Tshisekedi andima donc soza no côté okondimate parce que mutu moko te à part biso to bandoko yeba ke koma boy mutu moko te a pesa ki chance na Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi a zui bokondi azana majorité te donc gouvernement a été cour constitutionnelle y a été Sénat a été Assemblée nationale y a été azalaki na eloko te eloko nini balobaki te. Mais Félix Antoine Tshisekedi na kanisi bato bazalaki na badoute bato bazalaki neti ba comprendre que Félix Antoine Tshisekedi a kola penza na politique parce que ndenga buki moko ba kal nyoso tout Kabila salaki na batu na ye mutu akoki kondima yango te aya baki Sénat aya baki Parlement Cour constitutionnelle donc makambo Félix Antoine Tshisekedi a sali même batu ya Kabila ba monstro ba vandi soki baza franc baza franc ba royeb sabino en tout cas makambo oyo to mona to ndimaki te to koki ko mona yango. Oui
s'il vous plaît. Restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attitudes, une écharpe de personne du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça, je vous remercie.
toutes les annexes, ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, Président. Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Tondima qui était vraiment et koki ko soukaboy. Donc toyé ba makamuni tolingi. Même toko lo bateke mboka na biso soki komi ndengini. Mais il faut boyé ba Félix Antoine Tshisekedi azwa kimboka comment et puis tozali ko kende wapi. Donc yango wana nazali ko benda matoi na batu oyo bazali koyeba te oyo neti bazali na ba doute, mais bon nombre de personnes ba congolais bazazo baté ba comprendre que chance na biso ezali na Félix Antoine Tshisekedi Fati Béton. Donc le 20 o ba misusu bazo pesa bino mbongo ba pesa bino mbongo bolia yango parce que ezali mbongo ya peuple congolais, mais devant urne bozala bino moko. Donc vraiment bozo kana kasi na ebite so bozo ka nazo sa l'émission mbula izo beta makasi boyebi ke tozali na Kisasa ba mbula o izo beta na potote bozo ka pele litanga so ke zio penzo santé ke litanga ezio. Donc vraiment yangwana lelo nazali ko tenir vraiment na esa peuple congolais bosala ba blague te parce que mboka na biso ba komi ko envier yango bino moko bomoni président de la République a kenda pour nous défendre ba contrat moko na Chine ba chinois ba ebisi biso to ça nini ezane ti contrat ozo signer na employeur na yo ba clause ce que ça ma be yo tangi to signer employeur na yo etaliété ya azota la avantage na ye ba contrat mususu et salama on dirait na yebité ceux qui ba congolais mutu ba sala ki on po na intérêt mboka ou bien ba ngomoko. Et puis ceux qui masola la guerre ici de Makambutu, il faut Félix Antoine Tshisekedi Penza, il faut te revoir constitution mboka na biso parce que soko tangi constitution mboka na biso ba bilo muso eza na kati ba article muso ko kansa batongo ba ki lo pipi ou bien ba ki noir ou bien ba ki zodo d'auto-ébité. Donc na kati émission lelo nazaka ko conscientiser peuple congolais. To kende na liro to zali ko kende botalaka biloko nyo to fongwami na équipe nationale à foot Makambutu donc ezo kende na ba marque moko bo soki penza président de la République azali ki mwana mboka te bino bo ndi penza ke francophonie ngosa mapa na biso botala siko ba infrastructure ndenge tikali na esengo ba terrain ya basket e bandaki jamais kozala na kati ya ndako biso tozaka na ba terrain kala o ya libanda OK ezalaka lisusu te soko kweyo palwami donc pour se longwe mais siko soki o batongi siko synthétique soko kwe c'est tui donc ozomona ko glisser to bando mona encore na ba mboka misusu lelo to komi fier pour bomona ke soki président de la République azumboka ou bien to gouvernement bazali na volonté ezali makambu eko changer peuple congolais to keba bozo mona batu mususu awa neti ba mukwege to pekisaki bango lelo mukwege azawa Fayulu ka neti Katumbi pona mbongo na ya zo sala ba makambo mais bino mo bozo comprendre eloko ezate en face ya Félix Antoine Tshisekedi eloko ezate en tout cas lobaki ezala ki ndoki mais Félix Antoine Tshisekedi a ko gagner na yeb élection oyo. Donc vraiment jour à les 20 oyo à Tamboula Mabanga il faut qu'on kende ko voter
bolanda bato bazolo bate de mauvaises langues ti sikoyo bazo raconter que ba élection kozalate mais il faut être donc vraiment il faut être fou pour le ba élection kozalate yo nyoso tout seni asali bozolo ba élection ezalate bato bazolo ba wana bazalaki ki di bati lelo bozomona ke bazaki di ba bango mutu bazo bimisa ba infrakata bazaba ki di ba bazo beloko ba lingite yango moni dio makamba komo sala donc kiol semi kiol azo panza biloko parce que bazo comprendre te bango bando kansa ke l'élection kozalate or l'élection il faut esalema ce qui l'élection ezalaki tembe biso to biso pembe to begi parce que biso peut poser candidature en tant que député et en boka na biso donc makambo to esalami donc le dur a été fait donc tu bozo boulé ke ezalate wana bato babando boulé ke ezalate ezaka bandoki ya Congo babando ko s'attendre que ya Félix Antoine Tshisekedi a ça la glissement mais eko salamaka jamais élection ezali Jouango candidat présidentiel ezali numéro 20 Botala en tout cas pour être franc ce qui vraiment ozolinga Félix Antoine Tshisekedi te ou bien olinga baluba te ou bien olinga UDPS te parce que muto peza zali congolais de souche ou aza conscient na makambo azo komona Botala kaka ke gratuité ya enseignement ezali na kati ya constitution mutu moko asala yango te à part na époque coloniale gratuité ya maternité bota la santé nanu santé eloko nini e gagnera bamboka na biso ba poto wana ezani santé sociale donc to pesa Félix Antoine Tshisekedi deuxième mandat na ye pour continuer musala na ye oyo abandaki parce que musala asali akotikela ngo bato maboma sututu yo mona pe mutasala 18 asala eloko te azoninga zonga akosala nini avant de continuer, de passer dans la rubrique Nabiso, les news AREP. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Bitumba, Ezali Koya, Ezali Makassi. Il y a un travail sérieux à faire. Tant que Tozolo Bonapartio agissons, effectivement, ce pays a besoin de l'action. Tokolonga élection d'Engenini. D'abord, à partir de l'éloque, la Lissu Pongite. Lamuka. Avec comme premier objectif, la réélection triomphante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez-vous au Bandalelo na mois de décembre. Naba News Nabiso et AREP, comme vous pouvez vous en douter, to bandara toujours na autorité morale Nabiso, fondateur et parti politique Nabiso, l'initiateur et parti politique Nabiso, AREP, agissons pour la République. Guy Luando Mboyo. Vous voyez que Guy Luando Mboyo accompagné qui président de la République et si Kanyo Swazalaki na Équateur, kuna na Katanga, siko Guy Luando Mboyo, yé mokope azali ko sala campagne na yé na mboka na yé bokungu. Masananga lui Blaise Londolé yazana befale. Yé pas ali na kati AREP. Donc vraiment na bokungu, tout le monde est d'accord avec Guy Luando Mboyo kuna kutu na kanisi donc kozala 100%. Tous allez ko l'exabino extrait botala binomoko ndenge zali koleka kuna na bokungu avec Guy Luando Mboyo président il y a parti na biso politique AREP agissons pour la République en même temps Azalipe ministre d'État, ministre, il y a aménagement du territoire. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. 20 décembre, donc, il y a un concert à ma promenade. On peut s'amuser 5 ans. Alors, lui, candidat pénal numéro. Alors, il va redescendre Fatih.
vote na comité. Candidat président de la République Comment on a Fachi Bento, le bas Fachi Bento. Numéro 20, le bas 20. Okumbu, et Figami Mingite. Tango ya libération, le bas Tango ya libération et Koki. Natamboli, Nande Konamiso, Héritier Watana. Mokili mobimba il faut babokumu ezalaka wapi boyoki ngai le 20 décembre bopesi babola bino epa président de la république numéro 20 wana bino iloando na ye wande kosenga bino loba na ye kosenga napondeli bino mpona kotombola bokungu nasengi bino na botosi nyonso opesa ngai nanu chance wana okolo le 20 décembre bovote numéro 35 na numéro 47 eza vote Voilà, là on est en pleine campagne électorale pour les élections qui vont avoir lieu le 20 décembre 2023. Et comme candidat, naturellement, nous sommes soumis à cette obligation de venir convaincre la population, leur expliquer ce qu'est notre vision, ce qu'est notre programme, qu'est-ce que le président de la République, parce que vous savez, nous soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous devons expliquer à la population qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il compte à faire. Voilà. Là, on est en pleine rivière Tchamba. Il faut faire le terrain. Qui aime le pouvoir, il faut être au côté de la population. C'est pas seulement des voyages à l'étranger, dans des business class. Il faut, voilà, braver la peur, affronter la richesse du bassin du Congo. C'est bien votre humble serviteur, ministre d'État, Maître Guiloando, qui a fait ce voyage inoubliable. Un voyage inoubliable qui sera gravé dans la mémoire de tous les Congolais. On est aux élections, c'est une compétition que les meilleurs gagnent. Que la population de Mogungu choisisse celles et ceux qu'ils estiment qu'ils vont réellement les défendre. La Pessi du Rognon sont merci. 20 décembre, au voté Fachi, numéro 20. Et au Pessi le Kassa, na mwana mboka Gilo. On les a voté, hein? 35 et là, 47. Le bateau m'équipe un mini-ballon, le Mega Gilo, Ando. Numéro 35. 47, le 47. Asiège nyonso ya Mokungu. Bopesa yango na Gilo ando na bana ya repe. Boyoki? esengo déjà ezaka nde bayambi biso eyelakisa ke baza pena baoyo ya GLM mineta na biso Guiloando Mboyo balakisi mpena ke balingaka ye parce que soki bandeko na yo bayambi bapaya na yo bien donc ça veut dire que balingaka yo yango baotémoigner affection mpe bolingo epai bapaya na yo. C'est pas ma première fois nayaka déjà awa mpona pose ya pierre ya aéroport lancement ya batravaux et lelo naye sikoyo mpona kosepelisa bango wana nayembeli bango kaka vite fait mais lelo toye na orchestre mobimba eza cadeau signé Mineta Guiloando Mboyo et Lima. Donc la bénédiction de la Tchouapa, la bénédiction de la République
alinga ibina sepelisa bani oyaye parce que basenga kanga to na wana to zonga pour to beta concert live ba mesani ko kabiso na ba radio ko kabiso na ba bar na ba boîte ba yo kabiso siko bon live bazo mona bazo vivre en ba mona ba chorégraphie ba pas de danse ba chant en live et ça et dans la touche moko de plus qui ko kana radio et comment on a artiste na bino bolinga bo mona ba na musika comment on a ba na pembeni bo bino moko bo witi kolanda ezali esengo komona Gilwando donc so senti mutu moko la vibration mutu moko penza azali penza makila chaud donc aza penza mutu moko ozo comprendre que bato boy so baza ebele na kati ya gouvernement ya Sama Lukonde 2 donc vraiment egozala esengo makasi boyebi déjà Gilwando mboyo atimbisa ki batu tout bazali na kati ya rep neti biso a lobby vote ezali koya tozala prêt na décembre le 20 décembre, tous à l'après, tous à la qui débattait pour topper sa deuxième mandat dans le président de la République et puis pour na AREP, na Zoé Sabino AREP, agissons pour la République. Donc au kota ebele na kati ya parlement, beaucoup monde ndenge ba donner et changer na kati ya parlement. Bilo moko boyo ka message fort oyo maître Gilwando Mboyo, ministre d'État, ministre et aménagement du territoire, autorité morale et AREP a pesaki pour na biso concernant ba élection. Bitumba ezali koya ezali makasi. Il y a un travail sérieux à faire. Tant que tozolo bana parti agissons effectivement ce pays a besoin de l'action. Tokolonga élection dengenini. D'abord à partir de l'élo kolala lisusu pongite. Lamuka avec comme premier objectif la réélection triomphante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez-vous au bandalelo ti na mois de décembre. Bino moko boiti Olanda to yokaki message wana consigné pesamaki toza prêt donc arrête bananyo surtout ya Gilwando Mboyo et agissons pour la République, on est prêt pour agir pour notre pays. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Donc vraiment, Makambo ezali déjà il y a Soukalelo toza dimanche tozali ko présenter bino émission oyo donc totikalika na lundi mardi donc mercredi ezali vote donc vraiment bon voter utile ba kosa bino te na ba mbongo mike bazo pesa bino soki ba pesi bino ngo bolia na bino parce que mbongo ngo ezali mbongo ya motoki na bango te ezali mbongo ya Congo bolia mais tango comme na isoloir bo voter pour la présidentielle Fati Béton. Botala ka soki président za bien. Azana souci mboko bozomona ke mboka na biso ba je fongwami ba masolo to ezali ko fongwama. Donc bokotala bino moko ba inauguration e ko salama na mboka na biso na deuxième mandat président de la République et salema nanu te. Donc vraiment bo bukanate bozala ki dibate ba kosa bino te na ba aventurier oyo bazala ki na mboka na biso basala ki eloko te cette fois-ci na ebité ceux qui bazolinga bazonga po basala eloko nini to yebité. Donc vous avez vraiment ko beta c'était beau voter utile. Donc utile ça veut dire vraiment la présidentielle pour ngana zo beta c'était la présidentielle to pesa deuxième mandat na président de la République parce que Moussalo a salé on a 2 ans et demi. Parce que y a une majorité, donc le ministre Wazalaki wana, il y a Kabila, donc ce quoi est na solo, donc atia contre Taïrano Monaki qui a salaki doubler, conseiller na présidence Wazalaki belé. Donc à chaque ministère conseiller na ye azalaki. Sali masolo moko soki vraiment biso moko au 22 otalobi en tout cas o yaza mwana mobali ya solo penza zali mwana mobali. Nini baloba ki tazangi avion. Nini baloba ki te do azangi ndaku. Lelo mutasali palais présidentiel au penza ke soki président moko alongwe mususu ye président boye bi ezalaki bureau oyo Mobutu asalaki donc bord ya
fleuve Zaïre ya kala place à Mbaki ali faut vraiment siko président de la République à Saliango donc ndako kitoko izale ki kalape ndaku ya Kasavubu donc vraiment mboka na biso to keba to sala ba aventure te donc mututu il faut kende ko voter to tikate ka Félix Antoine Tshisekedi a voter na ye bomoni au période na France kala au Jospin bozo monaka neti Jospin a kolika na deuxième tour bomona ndenge pesa donc biso ezala tour moko donc so to voter kambala moko masolo yango sili biso to kozala wana po to sala nyoso tout to kota na kati ya parlement to pesa président de la République na biso majorité parlementaire donc vraiment yango na lelo dimanche à lelo na baki non ekolika boité na beta vraiment c'était parce que mercredi oyo vote ezali bolamuka bo telema bo kende vraiment bo lakisa patriotisme na bino bo voter numéro 20 na présidentielle pour vraiment à continuer musala oyo abandaki na 2 ans et demi siko soka zui 5 ans en vimba misala ekozala ndenge ni bino moka bo imaginer donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na bisa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so tokomi na suka boyebika base yango de makambo to banda toujours honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi José Kanoa qui kakamene le grand stratège José Kanoa qui kakamene merci na nyoso to sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyoso tout sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi le philosophe Eddie Edo merci na ba commentaire na yo merci na nyoso tout sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na kati yalo la tozali ko pesa putu de yalo la petit c'est propre putu de yalo la merci na nyoso tout sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi to na kati à Paris pour na repesa vienanga Désiré Mpongo Moutoma yela kosakana te Désiré Mpongo merci na nyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi so totangi Désiré Mpongo to robot santé moninga nesu Moutoma yele Jean-Louis Chimbalanga l'écrivain Jean-Louis Chimbalanga merci na nyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi to toujours na Paris pour na repesa Chai Mokenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mokenge Chai wa balengela mon voisin merci na nyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi to ye awa na katia kisasa pour na repesa Nangana soldat en pico azalaka nanga yawa Alain Gonzo petit frère propre merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jean-Jiko Luamba coach Jean-Jiko Luamba oyo makambo komi pembeni ndeka tokozaka do yo moka oyebi donc coach Jean-Jiko Luamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kata Paris na zali ko pesa Diedo Kumbi masananga Diedo Kumbi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ya Marcel Massoudi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi boyebi to sugisaka toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jambakaoudi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève cette émission merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, le Kamako, au sein d'un c'est vrai, tu vends.